bamema biso sur le plan spirituel bamema biso biloko oh biloko wana nde bamema biso so bokoko na bango ya bokoko na biso wana ezonga te ti bakenda nango mena koya na bango te bazoyaka na kati ya Congo tozoyeba te est-ce bazoya kozwa biloko mosusu to bazoya réellement kozongisa biloko bazoka na Congo donc exactement que biloko oyo il faut bakambi oyo bazoya kokamba mboka bazala un peu ya kolamuka parce que ce to côté quand même na Bible chaque mot continue so oya kambaki mboka na moment na ye azalaki na banganga na ye o bazali kotalisa makambo mususu azalaki na ba prophète na ye toke kozwa même tango na kati ya Israël tango suri na Israël bazobunda tango bakoti na kati ya guerre na kati ya guerre wana esengaki prophète azala na Israël pour révéler quelque chose caché ya makambo oyo ennemi osala na nkuku ye poto nzambe opesa décider l'éternel tant biloko leso bima guerre moyen nguni alonga Israël ezalaki te oso comprendre maintenant na kati ya mboka na biso est-ce que le président de la République on travaille sur le plan politique on est membre na bango mais sur le plan spirituel on travaille na banani au puis bakolo bana yeke non eloko mo bolinge roya stopper nam na kati ya makambo wana ozwi roi wana ye tomona ki lelo Rwanda zo bundisa biso mais avec l'état tomona ki président na biso bazalaki abonné du forme na président ya Rwanda to bakoza bato to kosanga na bango tango to bengisa roi wana ye mbongo na biso ya mboka mbe ye na ye mbongo na biso ya mboka ezongisi ye azwi pe biloko muso azwi pe ba enveloppe azwi pe ba cadeau na retour ya pesi biso ni fete biloko na bango bayokani batie makambo na se basololi et puis bazwi yango bakache na bango parce que muto abeti bango producteur afuta déjà bafutama on se comprend donc on a vraiment et ça n'a rien à voir na makambo le 30 juin de le kana mboka ça n'a rien à voir na makambo ya to zongo to la tsango politique non ça dit basala ba spectacle na bango basala na bango mboka etambola o mone loko yo e frena ka Congo ya ngwana congolais akotaka toujours na makambo eza na ba distraction eza na ba futilité azamwana motote o akosangai abongwani pete bo awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle internet. L'union sont toujours Bozok Alibako ya Kondabi sur la chaîne Abino et les Nazarien TV. La cadre émission Abino Table 5 vous a présenté par votre MD serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba et les Nazarien TV. Je dis un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokoya pour la confiance au PSK. Je dis aussi un grand merci à Alain Kiaka Lobo Ranzambe Ozana Régie, pourquoi pas na Hervé Ozana Sima Caméra. Je dis vraiment un grand merci. La abonné na biso, merci vraiment nous toujours vous abonner na la chaîne Abino et les Nazarien TV. Le Nazarien TV nazana évangéliste moko ya mboka na biso na Kombo ya évangéliste Andrade. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés. Tout cela vraiment va point ébélé par rapport à la révélation au Penza Mathieu. Parce que l'évangéliste, ils ont toute la première fois télé la chaîne Abisso. Ça c'est la deuxième fois. C'est avec les prophètes. Nous allons entretenir tout le long de cette émission. Avant d'abord la présenter Bino, les prophètes, l'ancien à la régie et pas Alain qui a calé la Abisso vraiment chant ou édifié à Bana Nzambe ou Vanessa la Bana Nzambe le Kumuton Bayoka Kango le Sako Mokonzi à la servante de Mama Tiffany Mokoya. Et puis on se retrouve après cette chanson.
On y va. Pardon. Assis sur son trône. Oh, y'a Bisson Zambé. Assis sur son trône. Bandi, ça y est. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Voilà, on a eu un plaisir à la Philomène Moukoya monté ma bivesse de Yombo depuis Londres. C'est ce plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss Jack Pro depuis France. On a eu question où le son comme on dit ça, vraiment plaisir. On a aussi un juriste au hasard Hervé plutôt au hasard ma caméra font caméra là pour la télévision. L'évangéliste Andradra. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa journaliste. Santé Denis. Oui, en tout cas par la grâce de Dieu ça va en tout cas Nangolo Nzambe de tous amis. Ouais, bah, le but, toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission et vu que c'est une émission chrétienne. Surtout quand on a beaucoup de prières par rapport à tout sur Bazul, qu'on a en ces moments. Oui, tendre Père, to pécio merci pour aller Nzambe, monene pe Nzambe oyo obatera kabiso. To sengi kimia na yo pe présence na yo, assistance na yo na kati na biso na kombo na Yesu. Ba o nyonso pe bazui libakwa kolanda biso to tiki bango entre tes mains. Force nyonso ya moyini diable to chasser ngo musika na kombo na Yesu lipata na kembo ezipa biso na kombo na yo nkolo amen. Amen. Merci vraiment l'homme de diaforme. Hein? Oui, toujours en forme. J'ai un rendez-vous manqué. Bon, ça là kaka tous la église corps du Christ, tous en ba programme eza ebele, moko tous en ba retraite, tous en ba prière, yangonde musala nzambe apesa biso. Vraiment, nakati tonga fo to sala musala mwa mingi yangonde sala que to soa temps pensate ya komona na metozali. Tozali. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu to kota mamona sujet au tolobela mokolelo. L'homme de Dieu to moni arrivé. Il y a roi belge qui na arrivé à ça qui tourisme qui na katanga et tout. Mais kozonga ya roi belge to moni Linu ya Lumbuma ya premier ministre et ancien premier ministre Abisso Yakinakin na cercueil par rapport à la révélation nzamba la question par rapport à la cérémonie wana ndeko ngai en tout cas ezali biloko o ezole kanakati ya mboka na biso malgré ezali sur le plan politique yangwana penza que il faut tolobaka tango penza bazo pesa biso ba message avant eloko wana ekoma to avant ba wana baya ezaki na vision mo nzamba pesa biso na prière pendant que toujours bondela nzamba otalisa biso que lipata moko ya munene lokwa nuage esalami na république mobimba mena ba ange bazaki mibale o ba simbaki epepi ba telemi bazaki na kati ya ba cheval na bango mena ba ange wana or bible zo ba ange tango ayaka tango alati nzambala na ya pembe ezolakisa bénédiction mais ange alati pembe et puis na scène ye ndazo tambo na cheval noir et ngo lakisa que esprit de mort soit message moko ya mabe o ezalaki annoncé na kati ya mboka na biso alors na kati ya eloko senga vraiment photo zo temps ya kobondela na sala ki même émission moko pona yango mais émission na elekaki te na chaîne moko boye ba stopaki yango alors ba stopaki yango et kotalisa ke to komona roi ye roi wana bango nde bafanda na mboka oyo bango nde bakoloniza biso na kati ya mboka oyo et puis basala nini bakenda kokenda bango na monde de spiritualité de toyokaka bato ya l'église no balobaki bamema biso sur le plan spirituel bamema biso biloko
oh biloko wana nde ba mema biso so bokoko na bango ya bokoko na biso wana ezonga te ti bakenda nango mena koya na bango nde bazoyaka na kati ya Congo tozoyeba te est-ce bazoya kozwa biloko mosusu to bazoya réellement kozongisa biloko bazwaka na Congo donc exactement que biloko oyo il faut bakambi oyo bazoya kokamba mboka bazala un peu ya kolamuka parce que so tu okoti quand même na Bible chaque mot continue so oyo akambaki mboka na moment na ye azalaki na banganga na ye oyo bazali kotalisa makambo mosusu azalaki na baprophète na ye toke kozwa même ntango na kati ya Israël ntango suri na Israël bazobunda ntango bakoti na kati ya guerre na kati ya guerre wana esengaki prophète azala na Israël pour révéler la chose cachée ya makambo oyo ennemi aosala na nkuku ye koto nzambe opesa décider l'éternel to biloko leso bima guerre moyen ngunia alonga Israël ezalaki te oso comprendre maintenant na kati ya mboka na biso est-ce que le président de la République on travaille sur le plan politique on est membre na bango mais sur le plan spirituel on travaille na banani opi bakolo bana yeke non eloko mo bolinge roya stopper na kati ya makambo wana parce que na alliance wana yango je me la biso pe trouble na kati ya mboka alliance ni ba alliance oyo ke ozwi roi wana ye to mona ki lelo Rwanda zo bundisa biso mais avec l'état to mona ki président na biso bazala ki abonné du forme na président ya Rwanda évangéliste la kati maloba te ozoloba ke non par rapport ya ndenge kozwa bato libanda bakisa libanda tozo na kati ya makomi to ona pe roi Salomo akota pe banzambe ya libanda la kati ya Israël le problème yango na lobi faut la insudu l'éternel ou bien ezala alliance yo to ko sala na yo et to robanda wapi pe to chitele wapi c'est ça le problème Rwanda parce que Rwanda baza benemi na biso te baza bato biso pe to bato mais pendant que to bunda na bango lingo lobanisi bango moko ba milatisi ke bakoma ba enemi na biso parce que mutu aya bominde ko na yo est-ce que yo yokana na ye non bango pe Belgique ba mema biso biloko oyo bazongisela biso te sikoyo bisala est-ce que baza bakoza bato to kosanga na bango tango to bengisa roi wana ye mbongo na biso ya mboka mbe ye na ye mbongo na biso ya mboka ezongisi ye azwi pe biloko mosusu azwi pe baenveloppe azwi pe bakado na retour ya pesi biso nini mais ozobake Belgique bayiba bino bokoko bayiba bino biloko mais soki otangi bien ezalaki par rapport pe ya prophétie ya nzambe ntango nzambe atindi baporte na lobi aller faire des nations toutes mes disciples ezalaki mpe bango bayela biso religion ezalaki juste bapanza liloba ya nzambe nayebi te l'homme de Dieu to bayibi biso bokoko tolobi par rapport ya baréalité ya ndenge mboka eza kotambola oso comprendre lelo toza kaka na moko Congo oyo tobotami awa mpe tozokola awa lelo ngana yo nde tovivre na Congo so tobandi koloba makambo ya richesse ya Congo seke ngana oyo tokozala bato kolela te tolongoli nanu nzambe asala miracle tututu sur le plan politique na ba richesse nzamba pesa biso c'est to ko lela te mais le problème ezali susu nzamba afandi ba konjo bazokamba wana est-ce que bazana mayele ya kokamba pona kotamusa mboka o po biso nyonso ba congolais to sanito bénéficier sinon te ton kota pe ba retraite mususu muto kota retraite azo kota retraite mais azana mbongo te on se comprend c'est-à-dire bato mususu pazo matangomba eza mutu bato mususu kala tangu to okola bato bazozwa kosambela lokola place moko ya bato apasi c'est-à-dire mutu mbongo bando sambela te pour moi mutu mbongo dimanche aye pene église ezaki moi rare mais par rapport ya makambo eza spirituel dès comme on sait que quelque chose bato mususu nzambe batombola bango aza na mbongo lelo bakoma koya telemisi jipine à côté église mais na bato mususu conception na ezalaki nini bato baza na église c'est baza bato apasi bazokende mpo nzambe asala bango grâce bakoma na mbongo et puis tonomona bato ebele aye na église ntango azwi bénédiction asala nini akati contact oyo église mais ntango bakomba spirituel ezolanda bango nde basalaka nini azongi parce que akei na azwi malade oyo abimisi mbongo na ye batraité mais abiki te akomi oluka loboko ya nzambe oso comprendre donc quand mosusu mpe oyo eza na kati ya mboka na biso bizozwa mosusu mpe komemela biso malheur ezolokola eloko lokola oloba tunaki nga likambo ya linu ya mutu aza ancêtre na biso esi akufa mutu abunda mpe mpo na mboka soki mpo na indépendance ya pas de problème tozwa déjà indépendance akufa
de l'autre côté Julie nous on a tué na mboka na biso et refuta biso ni et futa Congo et l'autre mais so tali po ligne wana elungwa kuna eya mbongo mboka et dépenser mais basoda ba na front ba oluka là et puis dans moment où ya moyen na moment où toza na champ de bataille donc il faut que tout ça la part des choses to la nanu to ça la noni c'est il faut to sungana nous faire baisser et bundana nous elonga makambo ligne to tchako entre parenthèses pour que même la biso changement moko te na mboka et ça le ceux qui te fandi to bandi ko adorer ko adorer ça to komi ko adorer to commencer la idolâtrie to juline ya mutu to tchango peut-être na triomphal ba tubaye belé bazo lia bazo mela bazo fêter après wana na vie la biso à la physique et spirituelle et futa bisoni il y a un délicat donc ba bilo ko monsieur za na to ko le ba za ba bisalela ba passe temps oh il faut to racheter temps pour toujours qu'il de vers ba élection toujours qu'il de vers makambo et ko du ko pesa mboka na biso vie non plus makambo ba lilu non plus makambo oyo et zo sala mawana na temps wana za ba distraction. OK, merci vraiment l'homme de Dieu obi ki za ba distraction bon ce ko prière au salamaki na stade de martyr prière en haut même biso ba serviteur de Dieu musu tout ça surpris. C'est un peu par rapport à prière wana toyoki kaka o baye basambeli to yeba objectif basambeli pona nini et puis banani bazala ki ba organisateur ya prière wana parce que le nyonso c'est loko ya nation ya moka mobimba donc c'est loko te ba memango na ndenge ya poche ya mutu eza eloko ya mboka parce que payer je senga prière ndenge utu ko yoka na utu na ndena utu loba wa keno tozana message au ange azana cheval noir et cela que ça signe ya makila signe liwa alors tant biloko ndemwa nezo salama mboka na biso ya na poste ya prière mais nani oyo azalaki organisateur ya prière wana nde sika sikoyo makambo esali nini ebandi wana donc dernièrement tosala émission oyo toloba nini na bio moni limete na ba grand pasteur na ba émission na ba grand pasteur oyo mboka na biso d'abord bango moko bazala na boyokani te le quoi bazala na boyokani te division eza makasi bala ba problème ebele or bible ezoloba bato nyonso bazala ba problème bazovivre na ba conflit soki bafandi basambeli nzambe oyoka bango te faut se repentir d'abord bato ebele bana posa bakota d'abord na repentance se repentir babongisa na nzambe nde sikoyo tokomona nzambe akomi nzambe azongeli bango alliance nzambe ezongi alors pendant que bango wana bazovivre na bandenge na bango moko boye mais bazokende na stade de martyr mpona kobondela mpona nation bazomemela pays bilakeli mabe oui ndakomoninga boye yoka mon frère ndakomoninga présidence de la république démocratique du Congo mutu oyo azalaka asorganizelaka bato bapriere wana aluka nano baeglise oyo ya ccccc wana esalaka bino mpasi esalaka biso mpasi pourquoi le problème aza nini yokana yebisa yo oyebi bapasteur ya minene basanganaki tolobaka ya minene mais pasteur ya minene ya moke azalaka te ezaka nde moto aobanga nzambe ntango kabila abimisi mbongo apesi bango wana na epoka kabila mpo babondela mpo na mboka bapesa bango babimisa so ba $200,000 oyoka batrouble ebima toyoka kuna prophète abimisa te oyo kuna azwaki mosusu tiro bawanganaka bazwaka mbongo wana te et puis na monoko prophète abili abito s'organisa mais tobondelaka te et puis le jour bazo s'organisa mpo babondela le même jour yango mbula nano emenasaka bango de deux baconflit ekota na kati prière esalamaka abone du forme te soki mboka ebénéficie na nini mais bango bazo ba 5 000 bala ba carburant bazo ba $3 000 on se comprend mais eza ndenge moko nde basorganize na stade basorganize mabe nga na osenga na bakonzi ya mboka balanda caché te balanda pe munene ya mutu te mais ntango baosala baprière bayeba ke baserviteur de Dieu baza na etandi nyonso ya république bamosusu bazali na bakimbantieke na se bamosusu baza na baselembau bamosusu baza na bapompage kuna baeglise oyo tomonaka mike na se ya nzete mwa libaya balukaka elongi ya nzambe makasi kosakana te or bato oyo nyonso bamesai na nzambe basambelaka susu te mingi bakomi osalela biso kaka baspectacle or sikoyo prière ezotala face à mutu te prière
sala mutema ya mutu na conviction na appel na message ndenge batu bako s'organiser pour la prière wana tout le monde a Congo au changer Congo est changé faut avoir bilé ba pasteur mike l'église ba matsana ni biso to que non stade wana to bondela na nzambe ça la paix différence à prier yo ce qu'on est sur ba jubilo te on bila kelima be bila kelima be zebi ke ba Congo bila kelima be la yebi to le beli kama ba conduite surtout côté la conduite ya ba pasteur to yokaki prophète autant a comboté prophète adimisaki ba makionao prophète na bimisa makionao to oza kata mboko yebi prophète il a voilà ba étage alors ben makamba ba makionao ke ba pasteur wa nyoso bana ba kisi ba pasteur nyoso na bana ba shema be siko ka bango nde ba kime prier sur la stade yo appuyer bon sani ça yé moko yebi tango a dévoiler ba secret c'est ka yeba ki makambo bango ba sala parmi makambo wana yé pasaki na kati et puis abandé ko citer na ba kombo et puis tango ba ba ke non limité et bandé la première rue peut-être 15e siko tala kati wana nyonso bana ni bana kati bango monde ba loba makambo wana za bisote siko pona yo limité de première rue 15e rue. Il y a des vrais prophètes, il y a aussi des vrais pasteurs qui se trouvent là-bas. Bango balobi en tout cas limité. Bango tenga la tout nos questions. En tout cas, tout lieu des premières 15e. Ceux qui pour l'andi diesel au kufa. Vrai journaliste limité zéro beba. Na limité bato babimaki magorodo. Lelo ba beba sala suster. To bando yo ka serimo ko wana 7e rue. Magorodo zo bima wana. Ni selekete zo bima. Lelo bima le souté. Pas changer style. Pourquoi pas changer style? Parce que tant que mon a les cas bêtis dans le loco, abîmer c'est un secret. Maintenant que ce soit continuer, là on a des secrets dévoilés. Ce qu'on délivrance c'est changer. Mais on a TV tout le monde a souhaité que non, c'est le que t'es ngolo, ni comme la prière normale. Et ça déjà que toi bongo ba coquille jamais que ça le devant pour pas bon de la pour la nation. Sinon que il y a un pays sur ba makama ebele. Pays sur makama. Oui, il y a un pays sur makama ebele. Voilà, chers amis fidèles, on continue toujours la émission La Bicho. L'homme de Dieu, par rapport à la prière, on va intervenir. L'homme de Dieu n'a habité, nous avons déjà la question pour la Moses passer la mboka révélation, message déjà par rapport au peuple de Dieu. Voilà, La Bicho à ce moment. En tout cas, peuple Bazola La Bicho, Congo est un mboka La Bicho. Tous en a posé Bicho Nyon surtout vivre na kimia, na esengo, na grâce, na ngolu. Bon, avant, comme d'abord le message d'homme, tous les chapas qui ont. Oui. Le 30 juin, concert, oui, 4x4. Oui. Bon. Parce que c'est normal, ton pays est dans la guerre. Bwana, toko kolobake, ils en ont bon zambete. Tous en makambo ya nzambe, te topesa nzambe. Parce que pour la vision concert, l'ensemble. Ouais, les makambo vision, te les organisation, va s'organiser, les basu producteurs na bango, abetsa bango, ça n'a rien à voir na makambo nzambe na makambo mboka. Et ça penza kana bango ba musicien ba beta na bato balanda bango ba ke basu concert. Dès to ndelo ka pena ba chaîne tout ba misuso non pendant que mboka za na guerre bango ba ko beta te ba za musala na bango. Ba sala travail na bango. Na yo ki pe ba tout so dit que non na moi recette c'est kokota ba kolongola peso moi 30% ba aider ba soda na biso ba obunda. Et ça na un problème té. Et donc kata makambo wana eza makambo nzambe te za organisation na bango ba sala lelo na bango. To le baté que non pour le 30 juin normalement tu dis que le 30 juin ça la marche. Ya ba soda marche pour na mboka ya monde loko za actualité. Moi fête ya mboka. Mais tant toke na stade toke ko bina toke ko mela toke ko lango. Toke ko yokana parce que ba tout moko mi balé misa to ba bebana ka ba eza faire na bango to zo faire on a te to pesa mo Jésus oya musala Jésus te eza pe musala ya Congo mo bimbate eza likambu peut-être ya clan wana ba fete biloko na bango ba yokani ba tie makambu na se ba sololi et puis ba zuli yango ba cacher na bango parce que muto abeti bango producteur a futa déjà déjà ba futa ma on se comprend. Donc on a vraiment, et ça n'a rien à voir, le 30 juin, ça n'a rien à voir, tous les politique, non. C'est-à-dire, ça va spectacle na bango, ça na bango, mboka et tambola. Et frère na Congo yangwana. Congolais à côté toujours na makambo ça na ba distraction ça na ba futilité. Or, on a posé que FARDC a longa na guerre. Tous on a posé que Rwanda a la musique libérée mboka na biso. Toza na posa président na biso abongisa makambo ebele la kati ya mboka esa nini etambola normal. Toza na posa concert
toza na posa ya ba futilité wana te. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Message Ezali, votre message. Oui, message Ezali que Bible zoloba na Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Nzamba zoloba na Abraham alobi na Abraham bima na mboka ozali et pas tata na yo kende sika ngana olakisa yo kuna nde sika Nzamba tshela ke ba promesse. Alobi kuna na kopambola yo. Kuna na kotombola yo. Kuna na koyesa kombo na omune na bi na ko bénir yo na ba façon nyonso mais azalaki na onelo côté alors na zo saka bana Nzambe ke ezala pona mboka na biso na état o tozana yango to pesa confiance et pas ina Nzambe to kangama na ba prophétie o Nzamba zo la kisaba sali na ye to bondela et pas ina Nzambe kuna nde to remona loboko wa Nzambe to lungwa na ba distraction to lungwa na ba futilité lelo to mona ta ba homme politique ya mboka na biso quelque part ba okota biso na kati ya ba distraction to kele kati ya ba parlement zaka ko swana makambo bele ko bengana na ko yina na ko bomana nazana honorable moko même Nzamba talisaki biso vision pona ye c'est-à-dire que il faut aluka longia Nzambe pe abondela mingi sinon te munguni azokoluka a tout à vraiment porte ya vie na ye honorable honorable comment là aza honorable papa Molière ça dit Nzamba pe vision moko azana bitumba makasi oui bitumba makasi ezo ya na kati ya déjà yango wana il faut vraiment na kutana il faut to sa prière vision vous avez il faut to sa prière otolanda makambo leka ba na assemblée kuna na assemblée nationale azo pe doma kuna ezali pression ezali mutu nyonso po pesa suggestion na ye asala banalise mais quand on connaît à kobenga la ça veut dire que bazo linga ba cacher ba biloko musu o mutu akoyo ko loba librement pour nation et bénéficier bango ba lingi ba tia ba biloko créer ba futilité or que bazo bosa na bato na ba ça la mandat au peuple ça gini apesa ki bango lobby faut ba zonga liboso peuple wana est-ce que peuple wana zolia est-ce que peuple wana zolia na ba condition kitoko on se comprend mais to koyo ka kala tembunde ko tambole ko beta voter numéro combien on message ne peut pas voilà donc message eza pona ye il faut vraiment luka biso to bonde la pona ye et puis makamu susu baloba na TVT to ko pesa ngoti ko tek azwa loboko. OK, merci vraiment l'homme de Dieu, numéro de téléphone eza. Oui, numéro de téléphone na ko senga pe na bande ko nyoso o ba olanda biso de partout. Na compte YouTube na biso ezali évangéliste Andrada télévision ce qui peut moni yango soit obeti na YouTube okozwa kuna ba prédication ezoleka ba prière ezoleka tango nyoso ko cliquer okomona biso et puis obanda kokota na ba séance à prière. Numéro de téléphone ezali 089 98 300 et puis 63 à la fin. Plus 240 plus 243 89 98 363. Okay, merci batu mingi mbote ba o ba landi biso lokola muninga badive fulampungu na pesi mbote na pesi pasteur Kass mbote belé na pesi Vini Mbemba na pesi mbote Chris en tout cas batu nyonso baza kolanda biso de partout en Afrique du Sud na pesi bato baza kuna sœur Fatou sœur en tout cas baza belé msuba kombo ekimi bambote na bino. Vraiment, Bolandaka toujours votre évangéliste Nzamba Ozanga Teko Pambola. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Il y a les Nazariens. Je dis un grand merci à la sœur Vendédé, Maman Tiffany Mokwa. Je dis aussi un grand merci à Alain Kiakala, Ozala Régime. Un grand merci à Maman Esther depuis France. Toujours, vous allez toujours dans télé, la bino, vous allez toujours dans le barrage, le bamako, bafwa, bachala, bachala. Vite amis collègues, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Au revoir.
longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolian tabati, po bolingo kanga kiye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokananga. Lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, on sait pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 adandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Alo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kanguku. Congo eza wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yakato célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo ezali kamwa mabele, célébrer. Mwambi Godempo, roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays, en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote oako sangai abongwani pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awanga